Mais ce qui est allé à solo, tous allés ko zela, diligence, ma réaction na bino à propos ya makambo oyo. Soit tous allés ko comprendre yango ete, vous êtes là non seulement pour na kolia mbongo, mais vous allez pe wana pour na kobundisa mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu. Kianga. Parce que ma responsabilité zali ya bino. Ma responsabilité zali ya bino. Lettre oyo elingi koloba nini? Elakisi nini? Petina na yango ezali nini? Lettre oyo elakisi nini? Elingi koloba nini? Et puis tina na yango ezali nini? Responsabilité et son guérison. Nous allons na posa ya réaction ya ba au cadre ya lingomba. Parce que si vous gardez silence, soit vous allez travailler pour la destruction ya œuvre salvatrice ya papa Simon Kimbangu, soit vous allez travailler pour la kobundisa papa Simon Kimbangu. Peu importe, ma responsabilité oyo bino bozali na yango na kati ya lingomba. Quelle est votre réaction? Tozali kozela impatiemment réaction ya lingomba à propos ya mukanda oyo. Tozali kozela impatiemment réaction ya ba au cadre ya lingomba. Ndenge totangi ba kombo wana. Tozali kozela impatiemment réaction ya ba au cadre ya lingomba par rapport ya mukanda oyo. Elingi olobani, elakisi nini, et puis tina na yango ezali nini. Soit vous travaillez pour na obundisa tata Simon Kimbangu kiangani, soit vous avez travaillé pour la désorientation ya œuvre salvatrice ya papa Simon Kimbangu. Pasi ba papa na biso, pasi ba mvola ba monaki, pasi ba koko mikala ba monaki, pasi ba koko na biso ba monaki, pasi oyo tata Simon Kimbangu a monaki 30 ans na boloko. Vous êtes capable d'orienter les choses pour que les choses reviennent dans l'ordre. Ndenge ba papa batika kiam.